nini lisusu Toronto City VIP de Maluku ye lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni ngala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place na za tio mona presse to pasola nzela tala ngai muninga mama mukie menafandika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Beauté, Bandeko Balandi, dernier virage de votre émission, vous l'avez vu partout à travers le monde. Bomoni bino moko terrain, bomoni kola na Maluku, terrain donc oyo ya Toronto City VIP, ozana besoin ya kotonga mwanda kuna yo, voilà espace yango wana. Donc la place mo ya bien situé, oyo boki ko benga papa wi na Canada, ozana besoin ya kosala bonne activité, ozana besoin ya kosala mwanda kuna ye. Voilà donc na Toronto City VIP bengi papa wi. Voilà donc émission na biso lelo. Voilà, j'allais émission moko za moi passi, za ya passi. Tout le baka bongo ils a passé parce que zali awa zali émission donc il y a disparition donc il y a on a biso un compatriote na kombo ya Atoba et Kumba Jacques ye azalaki ko fana kuna na commune ya Maluku na ferme moko ba bengi ferme AVM boyebi na niveau ya Congo baza ko parler beaucoup plus sur les conflits ya bateke na bayaka. Batomingi ba ozoro nete ezali blague nete ezali jeu mais ezali sérieux conflit nete ezali vraiment sérieux bato bazali ko kufa ya ko sala terre ba enlèvement ezali ko salema ya ko sala terre ba ndeko bazali ko bunga d'ailleurs na kati émission oyo boyoka témoignage na Kinshasa ser moko oyo bazalaki enlevé na Kinshasa na kati ya taxi bus ba levé bango ba mi bango tina côté ya Mai Ndombe kuna donc l'ancienne plutôt l'ancienne province donc il y a Bandundu kuna la Kwamutu donc de baza ko levé batu ba levé bango kombi mona na batu na kati boyoka moi témoignage na kati émission na biso mais l'autre chose ko signaler donc disparition donc il y a Jacques Atoba et Kumba Jacques donc né na lobi awa ya fata na commune na Maluku précisément la kata ferme moi bien ferme ngo AVM d'ailleurs ser na biso ka congolaise kuna et puis de sika wana balaki ko sala moi ba biloko na ye ya makala za koteka makala et puis voilà donc azalaki pe pasteur afungolaki église na ye azalaki pasteur nzambe malamu ba enlevaki ye tokoye bango lelo na kati émission na biso lelo parce que lelo émission na biso lelo on a besoin de sengo ya yamba ser na biso Marie-Louise Mbombo oyo azali oyo akufi oyo azali bato ba kufi oyo azali disparu Jacques azali neveu na ye donc moi la grande sœur na ye Marie-Louise Mbombo ba koli na ye sika moko parce que ba bokwami na kati ya famille moko donc a copé sa biso ba détails sur disparition inquiétante on a depuis mois de janvier donc c'est depuis le 13 janvier 2023 ndeko Atoba et Kombo Jacques abongi kobunga wana e balite est ça kufi ou azali vivant ou yeba te mais abongi amona la date depuis janvier
tokoye bango le la carte émission d'habitude le pour la koyo sabino que ils allaient vraiment très sérieux a doit aller ko alerter et puis ils allaient message moko peut-être na bateau ba appeler la information on ne sait jamais bateau oyo bazar peut-être na ba information oyo sur la disparition inquiétante des ko sale makuna donc na Congo précisément na province donc il y a Maïndombe, donc la Maluku, tout ça à côté, on a mis sur les maisons Salema, na Kinshasa, ça qui partout. Bon, on a information. Peut-être des traces, on a mis sur Oyo, pourquoi pas contacter Bisso pour la communication, pour alerter, pour informer la famille. Bon, d'abord, Marie-Louise Bobo. Mbote Ndeko, Alimia Mongala, Mbote. Voilà. Merci Mingi, Abouye Nayo, en tout cas, merci. Na PCO, merci pour se déplacer, Bana Bruxelles, Tikoya Anvers. Na ba condition oyo merci à trop. Merci en tout cas sur la biso Marie-Louise Mbobo. Na pesi merci na bato bazolanda biso na pesi merci na ba famille nanga. Surtout ba komona vidéo oyo et puis na souhaiter bango ba bon courage pour la situation autozana. Effectivement. Merci. Donc comme Marie-Louise Mbobo bon vous avez comment baluba nous avons. Te bango baloba ka baluba mais et pas na biso eza belé. Ah ba Mbobo. Na zui ba problème awa balobi na bwakela na komba baluba. Non 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 ngape na ya na poto ko bwaka te ngana ya ikotanga. Voilà. Donc eza kombo na nga tata mosi na nga pesa banda bomona kombo na bomo motingi ya Ruth normalement Ruth. D'accord, ça c'est bien. Okay. Merci. Sœur Marie-Louise Mbobo tozala ilelo. Je vois qu'ils allaient sango ya disparition donc il y a neveu na yo dans le but à Jacques. Il est à Bungi depuis le 13 janvier 2023. Alors il faut faire la bonne affaire parce qu'on a vu faire comme AVM la commune à Maluku, il y a serre na biso moko. Donc il y a la commune à Maluku, je vois que Batebeli va faire la ballon faire la ferme wana, ça fait 9 ans alors il faut faire dans la carte ferme wana. Oui oui. A comment pasteur? A comment pasteur? A comment pasteur na habité à ça la théologie wapi, ça je sais pas. Mais Nandeka ya kuluka quoi na qui cherche tout qui cherche pas besoin de passer comment peut bon na éviter ndeni ne quoi akoma yi pasteur mais paraît-il qu'il y a là pasteur voilà alors mais quand on peut donner information donc on a vu à Bungi depuis 13 janvier 2023 information comme la ndeni ni zaki ndeni ndebo information nga na éviter babenga kana ba famille na Congo balobi Jacques il est disparu et que Bazolo Baké, on les voyait, Baboumaye, c'est là et tout. Moi-même, j'ai téléphoné par-ci, par-là. Nazana ba connaissance ebele, baninga tutanga bango bazana ba poste kuna. Na aner, nazana baninga bazosa na aner, j'ai téléphoné. Na luki, tout ça. Ah, balobi bazana trusté. Trace ezate. Et que nazui bato ba utaki o ba vandaki na ye na bandundu kuna balobi o non ba on les va à solo abane couvent na ferme moko boyo tangi wana que ba ya un certain jour ba e ko zoyer ba kenda na ye ton ba kena ye depuis ba kenda na ye ti siko ba ye susu ba dépouiller ni place abandai kovanda balongoli biloko nyo surtout bon jusque là nde yango wana eloko na bengi yo po oedenga yi parce que les mosu ba ke na ye les mosu pe azana ye d'accord to président quand même awa parce que ndeko oyo azali mkolo ferme wana azali teke donc ferme wana azali ki ya donc ba teke. Est-ce qu'il y a les règlements de compte parce que toujours parler sur conflit entre Teke et Nabayaka. Donc, il y a des Bunda, Koué, Bababele, Magamio Swana. Il y a fait une affaire, mais mon colo ferme a bien qui est ballon parce que je vois qu'il y a compris quand même qui menace comment il est déjà. Voilà. Mais il y a des gens qui ont résisté. Akanisa peut-être ko bunela bango parce que ya zamu to makasi parce que azala boxe do ya boya kina ko kende ya azala boxeur atikali et puis ba zuye tout simplement parce que comme aki pasteur ba kosika ke mundimi na yemoko ba nini tout ça parce que ba to ba piège ki zaka bande ko église wana nde ba tchaki vraiment ye na ba piège ye ko bima ba okanga na ba to ba osala bazala kati bitumba wana ba teke na ba yaka wana donc ba lever comme ba lever mais au salema et bien na Kinshasa mais on va peut-être poursuivre
et témoignage à Serre Nabiso ah tout là quand même témoignage à Serre Moko na Kinshasa ba on peut ba levaki bango ba kacha ya camion c'est à dire ba taxi biso à Kinshasa ba lever bango na Kinshasa ba bango tina kwa mutu kuna na mai ndombe oui wana ya sauvaki mais beaucoup comprendre comment sauvaki ndenge nini na monde ndenge baza ko boma mususu bazwa moko mo bazo kota na ye c'est comme si bazo ngombe ba organe biloko bongo za ba kamu confiance très compliqué. Bon, moi témoignage avec les biloko ils ont salé à Kinshasa, ils ont salé à Congo, ils ont salé à Kula côté il y a province donc il y a bande. Na côté wana il y a ils allaient côté. Babengango nino nini côté Jacques Azala plateau de Bateke. Plateau de Bateke. C'est tout autour. Voilà. Tout autour des plateaux de Bateke, Bamboka ne zakuna. Nde ils sont victimes de la situation. Oui. Boyoka, c'est vraiment sérieux. Boyoka, tout le monde a servi. Ero tokotaki na zandu, tokotaki na zandu na bokasi. Tosombi ba bilamba, bato mususu bazalaki na ba mapapa, bato ebele faso tokendaka. Tobimi tosombi biloko toye tozwi transport. Siko ba transport a 207 bazalaki na batiaki mutuka na 2000. Siko bato ya biso wana banda obelela 1000 francs Kingasani. Ale biso nyonso tokoti na mutuka wana plein bana mibali basi bao bazalaki ya kotelema ba mususu ya ovanda. Siko ero tobando kendeka bien. Tobando kendeka bien. Siko ero tokitika na pont ya Debonom. Siko mwa mobali moko balobi na akita na Shell. Ale bazisko receveur alobi. Chauffeur démarré wana tomonika matisi ba vitre nyonso likolo ya mutuka. Après tomonika ba soda ba telemi babando kangisa biso munoko bazwi ba rideau ya noir babando panza na mutuka pona libanda bato bamona eloko te. Soki tomonaki bongo ale mwa mbali wana alobaki bokitsanga na Shell wana azwi telefone ake beta na vitre pona epanzana ye mingongo na biso esa nini ebima. Sikoyo nde bazimbele pa soda moko achubi ye na kingo ero azochuba ye na kingo mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1 akufi bato bayoki te kolelo tozolela na kati bato bazoyoka te nde balobi soki moto afongoye lisusu munoko akokufa wana siko tomoni mwa mobali wana ewa azokufa ale totika na biso ka kimia tolelaki lisusu te wana toketi toyoki ka receveur tozalaki naye na kati azotuna tokomi wapi atuni chauffeur azoyebisa yake tokomi na mai ndombe na moni mutuka ezwi pane. Alobi mutuka ezwi pane. Siko ewa azoloba mutuka ezwi pane babando benga bosi na bango wana na munoko ya Swahili bora. Nyonso na aloba pona na bando yoka Swahili bora wana bamususu bayokaki na bango eloko te. Ne ewa azoloba mutuka ezwi pana alobi kota nzela na biso wana force kota nzela na biso wana na tindila bino mutuka mususu. Nde toyoki faso tobando mona na biso liboso te toyoki ka loko bakoti na nzela ya mabele. Toke musika après lata ba 2h 1h tomoni ka mutuka mususu ekoti babando bimisa biso babwaka biso na mutuka wana. Siko muntu babomaki na quartier 1 wana tikalaki na eka na mutuka na babiloko tokenda somba tikalaki na mutuka wana na mai ndombe. Nde mutuka tokoti ya mibale wana bakangi biso elamba ya noir tokei si tokendaki toyebi na biso toza wapi toza nini tomonika tokoti na bafongoli biso ba bilamba boye tomonika na kati ya clôture munene na ndako ya etage tomoni mundele ya munene akiti kuna azotala alobi ya marchandise eza ya koka apesi chauffeur wana félicitation babiloko nyonso na moni eza ya kokoka nde azwi mbongo ya dollar apesi ye mwa mobali wana chauffeur wana azongi na mutuka atiki biso
nde mundele wana banda oloba bopona bamama oyo ya minene botia kote moko bozwa ba oyo ya mibali botia kote moko oyo ya mike botia kote moko siko nde bakomi okotisa bana mibali bazolongola bango nyonso bilamba bamatisa bango likolo ya etage wana nde ezalaki opération tozo kaka bato bazolela kuna biso na se toolela moto akosunga biso aza te nde namoni ka mwa mobali wana akoli na ndako na nga na bando oblisa ye na ndako na nga azalaki lokola moto autaki na ye mboka ya musika nde ayaki na eglize na biso nde nayambi ye natie na ndako na nga siko ere ya koya koto ya Kinshasa alakaki biso ke yaya na ye abengi ye mpo na ye ateka botiki tosambelele bien aye na Kinshasa ko wana siko atali nga ka bo alobi yo komi andeni nalobi nayebi te tokoti na biso ka transport na bando uta zana alobi ça va façon na moni oboyo kokufa te zela na abimisa yo nde ero balobi bapapa basili bokotisa biso bamama oyo ya minene mpo na nga mpe nazalaki kotia bato ya minene wana bakotisika mama ya zemi moko bakotisi ya mibale ya misato ale namonika mwa mbala wana o tozalaki naye na Mbujimai kombo na ye José Chitambwa nde asimbi nga na liboko siko gérant oyo azalaki oyo abanda okotisa bato na etage wana azoloba oyo ozokende na oyo wapi alobi te namoni azosenye makila makasi siko biloko ya boye bosi alingaka te na mesa fale apase nanu alobi kende mbango apase mbango ozonga na ye awa tokeka na nsima ya ndako wana alobi mata na miro soki omatika likolo okweya na yo na se soki okweyi talaka nani nzela oyo eza na droite na yo kende na yo ka nzela ka moko wana ti okobima na prince siko na bande nanga kokende ti natamboli soki ba 4 heures kana nzela namoni kana bimi na prince siko nayoki ero na bimi na prince natala koto natali koto muntu te na prince muntu ata moko te azoleka nde nayoki ka église moko liboso ya martyr bazosambela nde nake na nga mbangu ale nakweyika na porte na bango wana balamuki bato mosusu babando kokanga kuna na kazi bafongoli porte yo uti wapi makolo ngulu oza ndoki nalobi naza ndoki te papa bopesanga nanu mai na mela apres nabetela bino lisolo bapesinga mai na meli siko wana nde na beteli bango lisolo faso ezalaki faso toutaki zandu na faso bandeko batikali na faso nga na bimaki nayebisi bango bisi mobimba batikali kuna kanga nde mutu na bimi babando lela balobi bato bazalaki kuna na mai ndombe siko bamati koto ndeni fale tolandela bango obimeli wapi nakie na paster wana nalakisi na bimeli awa akangi foto place wana na telefone nde alobi yaka tozongi naye na église tovandi ti alobi awa toza 2 heures déjà vanda na soki tokomi ba 4 heures wana nde tomona moyen ozonga na nini na Kinshasa nde tokomi na ba 5 heures kaka namoni ka babenga na ye na koti na biso ebando uta Chikapa ba expliquer chauffeur ameminga nde ayo tikanga vendredi na terre jaune yango nde bomoni na ye boy. Merci bandeko na service en tout cas esenga letanda sala musala makasi audio oboyoki eza mutu oyo tozana ye kaka na kati ya terre jaune awa ala ser na biso na kati ya église nde boyoki témoignage oyo azopesa wana eza makambo oye à vivre na misu na ye. Voilà, bon, qui témoigne à Serre Nabiso wana na Kinshasa, c'est quand même grave et comme que bangi ça somo donc nous voilà qu'on va lever batnakati ya ba taxi bus, nous a lobby wana expliquer wana, il y a des témoignages là et les qui na Kinshasa, mais bon voilà, bon là bon la biso à Kinshasa, makambo pe au salema donc il y a grave mais information peut circuler peut-être. Et puis au moins bah service dans le à l'état bah enquête pendait ça les magasins exact bien que toujours là d'abord quand moi bah tout côté on a mais
C'est quand même assez très sérieux. Alors, toujours dans le solo. Il n'y a pas longtemps, au Limbisangai, service, il y a justice, police, ça ne marche pas. Les qui n'ont pas la nanga, on a outil qu'on benga. Miyibi kuluna côté là bango le 25 mars. Côté li bango nandako. Cloué bango au sol. Faut pas bimisa baza nango banini tout ça. So ba pesite ba oboma bango. Azalai na choite mobali asala ine te résister mais bazwi biloko nyonso tu ya ndako. Nde nazolo baboye 1 mois passé. Oui. Les autres salles malango pe mutu aza ko soutenir azate c'est vraiment très dangereux. J'ai appelé na bengi baninga basala na aner na bengi baninga basala na la police bani il y a rien il y a pas de solution. Pas de solution. Il y a pas de solution. Assez grave. Mais est-il que Jacques Azali disparu mais ce que regarde que peut absolument témoin sur neveu na yo Jacques il y a donc fala na Kinshasa Azali na poto wa Azali ki combien na poto te. Aya na poto plusieurs fois. Plusieurs fois. Il écoute aya na poto avant ngai aya avoir Jacques parce que grand frère nangai azano konaye et puis comme il était là et tout il a confié qui est ba business naye et ba sala business naye et grand frère a fungula ki ba pharmacie presque zone union surtout à Kinshasa et c'est Jacques qui était gérant et à ma camion surtout il était bien après ayako sala tango bindo na ebite so bindo tango ebimi afungola ki bindo ils ont fait ça je sais pas moi j'étais aussi au Congo à l'époque je sais que azwaki ba momi na l'Irana. Et après, bon, il s'est fait que, bon, moyens, je crois, il y avait plus de moyens, je ne sais pas. Na ebite ponga na za awa. Donc, quand la difficulté, parce que d'autres awa, amigo sala makala, oui, comment ça makala? Pasteur, pasteur la peut comment qui pasteur comment? Moi nanae, il y a moi si. Akendeki azalai na problème ake ko sala avortement sans que ba parents ba yeba aka mwaka ba bengi j'étais la première personne à benga ngai maliki mwana kufi nazo ba akufi ba kene na nini akufi et ou mérité une année après ou 2 ans après oh mon sou soit dindi na mai na nino na na Grèce Turquie Grèce na ba nino ba gonflaka wana à présent. Donc, à mon avis, blessure, et je pense, na sola na été, mais je pense que yango etinda eke yake ndo vanda kuna avandundu. Donc, à perdre 2 bana. 2 bana bana bazali. Ce qu'on va dire combien? Galia. Aboti bana taba 6 7 oui donc on va couper bana basi kaka bana basi on va couper na mai na nzela mai mosusu akufi na avortement oui et puis moi et puis moko ba yeko zwa na niveau famille wana batu ba koloba miso ba piquer et comment attends sur non kindo qui est voilà là qui déjà na loko et c'est par rapport à la famille aux loko koloba par rapport na ou pas est-ce que na famille comme tel nde biso to bokwami oui ndenge tata boko libiso. Moi je vois pas hein, parce que ngamoko na ota non ngamoko. Ngana yewa naza trop jeune. Je n'avais que dans les 20 ans quand on a commis na 83. Na yebi biso vraiment côté na biso banganga o banini ça peut-être après. Mais moi j'ai jamais vu ça. Papa nanga zaki mutu asambelaka et puis a beaucoup libiso avec une éducation comme ça. Il faut qu'on linga classe. A beaucoup biso, a beaucoup li bana belé, bana bande kunaye, bana ya bana naye, tout ça. Jacques comme tel, maman naye a boti azalaki trop jeune mineur. Après tant a boti Jacques, a tiki naye Jacques a ke naye, a ke abali mobali mususu. Nde ba parents nanga ba beaucoup li nde tokol na Jacques nda kumoko ensemble ya
ça me fait très mal. Nazoka passe moko na ebité. Ça fait très mal. Donc ezo sala nga passe. Et c'est surtout que Montabungi boyebi trusté à la boyebi trusté. Akufaki bo sal pe watanga bo panzani mais depuis wana moi pe ko panza matanga ezate ça matanga parce que bozane. To sali matanga peut-être ça ba kutu matanga bango na Kinshasa balobi ba bandango les premiers. Ah, les premiers mai, oui. Les premiers mai. Les garçons là, oyo ngana zoluka na tantine wana, bango bazolo bake oui, ndenge ba moni situation ezoleka na bandundu. Ndenge bazoboma batu na bandundu. Balobi azate. C'est impossible. C'est impossible ke azala. Ndenge bazo sala bango. Soki azana chance, ndenge bazui wana, ba okende ba timoli mwa libulu moko ya skit. Bakundi wana soki pe chance ezate bakati kati ebiteni baboki boki en comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Nga naza kuna te dokuta mabe, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais imagine toi. Quelle douleur. Quelle douleur. Jacques Ter. Mais soki basali eboy azana bana azana bakoko azana bakoko pe babuti atiki bana combien oh ya Afrique du Sud oh azana France oh azana na Kinshasa mosu pe azana Kinshasa en tout cas ba 5 6 batikali na ebité ponga ça fait longtemps na kende pe Congo pété donc toza pe famille eza munene donc communication vraiment comme tel na bana ezati mais na ye nazala na communication na ye bano solo na ye to bana solo la tango ayaki na matanga to solo la ina tango ayaki matanga mama na ye tango mama na ye akufa na mois de mai année passée tozo solo na ye presque tous les jours au moni na plateau de bateke tango azongi nini internet eza mobulu poto solo la il faut me déplacer à côté internet ezali et c'est là où on l'a pris atika lisko zo nouvelle na titi lelo nzokande ba on les va ngana ebité souvent situation il y a passé il y a enlèvement il y a roboma suite donc il y a conflit où ils allaient entre bateke na bayaka ça va aller conflit moko oyo bon nga pe na comprendre penda situation très compliqué. Bon voilà, Bateke, Bayaka, est-ce qu'ils allaient provoquer par qui conflit voilà, mais est-il que Bazali Koufa, Bazali enlever Batou et puis voilà donc situation Oyo Komeli famille ya sœur Nabiso donc Marie-Louise Momoto Zanaye Lelo Awa Oyo neveu naye Atoba et Komba Jacques disparu depuis donc le mois de janvier le 13 janvier 2023. Donc elle a enlevé Kunda côté à plateau donc il y a Bateke namboka wana ba pesi wana azalaki pasteur munene ayebana ki kuna bato ba enlevé babandai ko sambela na église na ye bazalaki bandimi na ye bango mutu ba livré bakei na ye soit disant qu'il a raison mais jusqu'à présent personnellement tel que je le connais en tout cas il n'est plus je ne souhaite pas mais ndenge na yebi c'est-à-dire quoi na yebi que aza sportif aza asala boxe aza mutu oko matériel oko sala likanini te sinon te nde asi a signaler déjà na famille mais comme il n'y a pas les signes moko ezati ni na bana na ye ni na biso bande kwa maman na ye ni bande kwa papa na ye pas de signes calme. Cela veut dire que en tout cas nazo confirmer en termes mais il n'est plus mais ce qui a zoyo kangai vraiment pour les mususu basala bango ba bilo mo boye na ebite mayele abungisi mayele pour azala na contact en famille mais je lance un message que place azali place aza atana zamba un jour à comme on a ta vidéo naza mama leki nae maleki mbombo nazwa kombo ya tata mwasi nanga o abokoli bango nyonso tu nazo senga nzambe na bolingo nzambe na bomoi kolo nzambe o batata na basambelaki si réellement aza na bomoi asala signe de vie parce que Jacques Ndé na ebie
aza sportif ako balukata na ka bato bakangi akoko coopérer kaka moi minute azwata 1 seconde pour benga ne fiske bana na e pour signaler que bomi qui était naza na bomo naza place bo mais place pour na bima ils a passé wana to lukato récolter tout ça là ndenge ni to ko sauver si réellement aza bomo nazo lancer message na bato bazwaye pardon aza na problème a mutute aza motekete aza moyakate aza mutabandundu te aza mongala 100% ngombe na boso gbali mboka na ye boso gbali na ba changer pe bani na ona oyebolo secteur boso nzanwa nini abongandanga uzomona uti mosika akendeki kunaka na cadre akoluka akende na cadre sala mutu mabete ya osala nini wana ayebite pardon bozongisela biso ye nazo senga bino bato bozwaki Jacques soki azaka vivant bozongisela biso ye mais soki aza vivant te oye makila mosu basimba te tata na Jacques azalaki biso bando tobenga kumwa mboka mais babenga nino chef coutumier mais il y a ba jeune était on azomona siko bazokosa bazopesa bango bambongo te ezalaki ya mokolo koko vrai chef coutumier vrai ngai tata moi so apesa kombo abala tata na bango ozomona donc vrai chef coutumier mokolo akolanda bino soki vraiment Jacques soki bobomi na mondoki soki bosali boni soki ni eko tourner eko zwa batwana et puis nazo lancer message surtout na bato bazo gouverner mboka eza gouverner vraiment eza mawatro pour na bino bana bino baza na bapoto baza na ba États-Unis baza na banini tout ça personne ne va connaître ça mais biso bato toza ba peu de moyens yango tozo connaître ozomona mais na pesi merci na bino gouvernement modèle bozo gouverner c'est pas comme ça soko monde oza capable te tika mutu mususu oyo aza mayele aya kozwa eza mawatro bozo sala rien na kwa mutu bazo lobela ngote ba lobela kaka est pokuna nde ba étranger mingi ba kende kuna ozomona et pas na biso ba oro eza ndeko nanga epa na biso ba oro eza ba diamant ezali mais ba kotia makolo kuna te po ba otikela bango tante ba otika tante toza na zamba toza ba rivière toza ba nini belé ba diamant ba or ba coltan ba nini tout ça eza kuna na Équateur mais on parle jamais de l'Équateur toujours qu'à l'est est. Mais pourtant, qu'on n'est pas en biso pe bazo bouma bato, hein? Combien de gens ont-ils par jour et pas na biso? Katisa na bongandanga, batu bazo kufa na mai mi kolonio surtout nzambe asala. Est-ce que nani président na bino ayebi kutu bongandanga ezani? Ayebite? N'a jamais été là-bas. Ba pigme baza kuna na lobi kutu ba pigme te po so lobi pigme ba lobi eza injure. Mais na landaki émission moko boye mais baza ku milai koleka même bano biso to botia pourquoi on les appelle pygmées la race na bango race wa pygmée mais la race babosa na bango papa côté na biso tala forêt dense mais balo bango te kaka est point nini mindele ba yebika est ba yakozo ba diamant kuna et pas na biso pe ba mekate batika kaka ekende na oka ndenge wana ozomona et pourtant pas na biso il y a des intellectuels côté nanga na boso nzanwa kokende ti bongandaka na yoka ata député na yoki na yebiete ata nani gouverneur na yebite ata ministre akutu kotanga akutu te il y a pas bazotangela biso Bemba Jean-Pierre Bemba Jean-Jacques Bungani azali pingo
Azangombe azaki ministre ya santé. Voilà. Il aza côté à Boudjala. Voilà. Na PC mbote place aza. Mais azala na yebe très bien. To banda okutana mais bango baza côté à batanga ka côté kaka ya Boudjala. Mais nazolo ba côté au traverser fleuve. Au traverser de l'autre côté aller. Mongana. Ok, Mongana, Ngondi, Mongana, Baboso Malebo, Baboso Simba, Kokende, Baboso Njanwa, Bongandanga. Iya, c'est Ekoufa papa. Ata ba camion kuto ekota ekoma sukunati. Donc, Babosa Nabiso. Netinga Ongana Zolo, non. Moi, j'ai étudié. Mais est-ce que na cause wa place ataka gouvernement te mais atana nini tout ça il faut que le il faut tirer mutu mais na rotia mutu mais kuna ezalaka il faut za na mutu aza déjà kuna ndia robenda voilà politique ezali bitumba c'est vrai que ezali situation ya pas si beau comprendre ça na biso Marie-Louise Mbombo azali kana na kanda parce que mon a neveu na ya a disparu naza na pas si depuis janvier 13 janvier 2023 là ça on ya pas si parce que c'est vrai que les assos mutu akufi bo seulement matanga bo pandé c'est mais OK à bungi. Moi j'ai dit je vais pas faire les deuils. Na ça la deuil jusqu'à ce que il faut na voir explication ya bien na mon place ni soka akufa ki na mon place va kundi. Mais bon et ça là monsieur Zali pour la ko précoyer ça bande que confiance Zali c'est vraiment sérieux. Ba Zali ko kufa. Ba ça l'attention. Voilà, il faut faire attention. Bandeko bazakuna. Côté plateau de Bakoke, il faut que ba côté à bande noire les ali penda ya solo les solo qui témoignage à ça na biso également awa au ba levaki ba na taxi bus donc awa ils allaient aussi annonce pour la ko alerter aussi bandeko bato ba vous appeler la nouvelle par rapport à la disparition de na biso Jacques on va se manifester numéro téléphone na nani na mobali ya leki na ngai ayebisa ngali kambozolo bana alobi ba koma siko na système ba ko enlever yo ba tie on a taxi bis bazali wana ba ko exiger yo il faut pesa numéro de téléphone ya famille siko ba benga famille wala zali siko pesa ba siko musu ba procéder bon oui zali ba procédure rebelle ba ba rebelle ba sala ba tout wana ba lever pour aller bambongo c'est à dire que la procédure belé ya escroquerie ba lèvement soki mbongo ezate ba bomi yo ba bomi yo vous allez pas ba organe également bazo longola donc c'est vraiment terrible il faut vraiment faire attention. Voilà, ça c'était vraiment cette émission avec ma soeur Marie-Louise Mbomoto comme la souka na bité sur la message moi souka na bande waza la biso pour aussi dans cette émission ma chère la tigre le pas là message nanga souka ezali ke nazo lancer par Jacques Atoba aza mutu moko aza miso makasi aza moyaka te aza montekete akendaki kuna na cadre ya koluka ka nde tukende po biso pe ngana koli na mboka kuna na banda komona bato abandundu il y a un professeur ya moto abandundu ayaka ko pesa kuna nini akufaki na matanga moko boyi ya ba gouverneur bazalaki baluba ba nani ba médecin bazalaki baluba bon pour le moment nazoka ke ezala suti do ekoma ya banini banini wana na ebite ponga na vana nga na umeli awa donc na ebi penza isusu na makamambuka te mais nazo senga Jacques Boye Jacques so moni vraiment audio oyo nini émission oyo Jacques sala signe de vie pour tika biso moral calme soki pe bato yo ba enlevaki ye soki ba moni émission oyo eke ba boma ye na pesi bino ka merci na pesi bino merci mais boye ba ke tout se paye ici bas ezongaka na ndenya mabe likambo te bosai biso motema pasi na ebite lo ni na sali bino c'est tout eloko moko dernier monanga et puis nazo senga na gouvernement vraiment bozana bana bozana ba famille comment bokozwa bino bana bino ba déplacer ka bavani na poto mais ba yo kuna bozo faire souffrir ba to landaka moi je suis ça tous les jours banda 5h du matin na landaka Félix quand même to vanda ina na poto ayebi via poto ndengeza comment ko ikoluka otala na no intérêt ya population te bali ya bien bazala bien to bandai kofinga kabila kofinga Mobutu bani tout ça
na ebité mais bino mo bozomi jouir na mbongo mais mo qui pepe la population faut qui pepe population le peuple amela tati alia po biso tozomona passe bakobenga ma papa na ko be l'épilepsie kobenga tongo kobenga pokwa tina na village pona osenga mbongo merci mingi ya koya ndengo yaki merci à trop na pesi famille na mobimba mbote na présenter bango na pesi famille na mobimba mbote na pesi bango mbote ba courage na situation toza na po matangela ndani na janvier février mars et avril mais makambo Jacques tozomona clarté toza nanu na qu'est-ce que c'est bon so ba sa matanga lokola balobi ba sa matanga parti à le premier na pesi bango ba courage ba sala nde ba sala mais moi je fais pas les deux tant que na moni libulu place ba kundi Jacques te tant que na moni ata kutu na yoki ata iloko mukote moi je fais pas les deux je suis l'un nazana mbongo te so nazala na mbongo na lingai ko cascader na kendeti na mboka wana Jacques azalaki si na kokufa na kufa mais bon merci mingi mon frère merci à Solo vraiment en tout cas merci à trop tokutana prochainement. D'accord. Si j'ai un problème, non, bien. D'accord. De toute façon, tous les dossiers alliés à suivre. Ce qui est information, mon gars, il y a Sikaye par rapport à la disparition. Donc, il y a Jacques. Donc, il y a les sous Awa pour la couper. Mais est-ce qu'il y a encore un bâtard Nzimbo pour Jacques? Pour Jacques, il y a un Nzimbo ou na Ingombe, na Monoko na Wiso Ambuka. Naza awa na ye bandakala depuis 83 bani tout ça mais na yebi banzembo ebele ya biso abangombe je connais kumu osu masia Yesu kumu moneja nje ya ewe iyo aditi na bo people we mo pe ya yo ebo kumuke nande anteya iyo mene ataonoi suka enjea oko sepi esunjingo etadimbwa sepi edi anteya koko sobo sepaka nawe kumuke nande anteya iyo mene ataonoi. Amen. Merci en tout cas ma soeur. Courage vraiment. Merci. Zambe asunga zamba za labino na libota mobimba. Za sango ya pasi makasi ya disparition ya ndeko abunga kabungo kolo bongo tout ça ça coule. Baza na bana na bakoko. Bana abunga tout. Bana na bakoko. Bana mikene babunga kamezo mukolo ba lever à kenaye ça fait très mal et surtout qu'on n'a pas en tout cas des informations des nouvelles par rapport à ngo ebité c'est bakati kati est-ce que basabe ndenge maman so na kanisi bakati ndenge et puis so na kanisi modèle azalaka Daka a mis défendre mais bah bêtier mon dos quand je pense à ça ça me fait très mal. Très mal. Mais c'est les dossiers à suivre. Vous avez toujours branché le site Nabino pour la rejoindre nouvelle. Merci mon frère. Nous allons en contact. En contact. Ce qui problème est ali. Na coupé so suite. Na ngonde ni négociation. Yo moko na passé yo. Mukolo ferme wana. Ndenge a expliqué yo. Voilà. Ndeko na ya kuya. Na kobenga yo to kutane na Bruxelles. D'accord. Merci en tout cas ma soeur, merci la tout bon Bisso. À très bientôt la prochaine numéro. Mesdames et messieurs, à Kinshasa donc nous allons loger Awa. Dans l'immeuble MK. Donc nous allons situer donc la commune il y a Kasavubu sur l'avenue Force Publique. Voilà donc à Kinshasa Force Publique numéro 8. Le croisement avenue Kasavubu et avenue Force Publique. Voilà. Les encadrements qui toquent, donc dans le deuxième niveau, c'est qu'on a logé. Donc les encadrements merveilleux, wifi gratuit, courant 24 sur 24. Voilà, donc bien équipé. Je vous rappelle dans la couloir, mais je vous fais visiter quand même mon appartement. Bon, mon Nakati. Voilà, donc ça c'est mon appartement 2 où je suis logé ici à Kinshasa. Donc
La carte, donc il y a MK. Voilà, donc beau cadre. Où il y a les salons vraiment néné. Où il y a ma visiteur là. Donc Wi-Fi gratuit. Courant 24 sur 24. Parce que dans le système il y a panneau solaire. Courant là-bas, on peut dans le groupe là-bas. Et puis courant également à Snap. Sauf que c'est les Kati, groupe relais. Ce peut groupe relais et groupe Kati. Eh bien, dans le système, donc il y a panneau solaire et relais. Ça dit que moins de pélaga 24 sur 24. Vous appelez la Wi-Fi 24 sur 24 Wi-Fi. Donc, continue connexion donc nous ligne. Voilà, donc dans la carte, il y a cuisine. Voilà, donc ils sont vraiment bien équipés ici. Donc l'eau est toko. Voilà, donc avenue Force Publique numéro 8. Croisement avec l'avenue Kassavubu, la commune à Kassavubu. Voilà, donc cadre moi bien, donc que je recommande à tout Congolais de la diaspora, où on se rendre en tout cas à la carte à Kinshasa, au ligne dans la place mon la discrétion, place à bien, donc clim et fanda, donc sans gungi. Au cas d'angungi, dans mon côté, pas de gungi. Voilà, donc chambre dans la carte de chambre. Voilà, donc ça c'est chambre. Aussi la carte à Kina. Voilà, donc c'est vraiment bien. Donc on a CP dans ma casse. Et puis, nous avons recommandé la bande de réunion sur la carte de diaspora ou la Kinshasa. Donc, à la carte de toilette, voilà. Donc, c'est vraiment privé. Toilette, on va visiter les Alibanda. Voilà. Donc, Pichu Pachu de Norvège. Kobu Canada. So, il kin, ou qui dit, nous avons un renseignement. Bon, voilà. Donc, on est moi, téléphone de routier. Et puis, bon, benga. Voilà. Donc, mingi, bon, nous vivons toujours dans la carte de l'émission. Parce que tout le monde est partenaire. Il y a un camp. Voilà, donc, dans Awa, Soro Ekin, Soro Luganga na Kinshasa, place M. Ezate, au Luganga Awaka. Donc, on a mêlé na Krastos, MK, immeuble MK, donc avenue Force Publique, numéro 8, voilà, la commune à Kassavubu, au croisement, avenue Kassavubu, avenue Force Publique. Voilà, donc, à Marambu. Dans Awa, on a fait dans Awa. Calme, voilà.